nzela ya basango ba info tout efungami na feu vert. Voilà. Tout pesi rouge bango batelema. Feu vert toleka Congo dialogue avec Nyamakor. Nyama ya nzoto ao pasola ao pesa nteke. Basango ya kitoko, ba information ya solo, captiver, traiter et diffuser kara awa na feu vert Nyamakor. Mobali minga molai ao ba propre ya boye jamais na rata. congodialogue.com yebisa biso peto yeba. Premier ministre Badi Banga bana poto baza ko s'étonner mingi. Premier ministre Badi Banga a eu pouvoir. Est-ce que toko tamboula ndenge to tamboula na matata ponyo to toko marcher na etamboli yasika. D'abord faut en courage ba ke matata pour la salle musa mabe. Ça les loroté na nenga mabete, ça la rien. To si cité pour la masolo premier ministre soka bandi boulot est-ce que honorable Zakaba Baba se pas aux postes. Na bandi que honorable Zakaba Baba se chiku mo le député sans frontières vient na ngai patron na ngai. Azamutu oyo asali mingi na Congo. Asali mingi na Congo. Donc soka zui ministère aux ala bien. Est-ce que c'est Jérémy Yoga na bi pesa ko fele midembo ta Zolanda la vena. Kofi Aina mobali kitoko alata kitoko vela so de la fora yemba. Kofi Aina mobali kitoko na pesi vela so Kofi Aina mbote pa ezali. Pas question de mutu na mboka mais loro to sengi biso makino to sengi boye. Joseph Kabila na fela so Tshisekedi bosanga na bino mbale bosola na nena bino. Sans mutami satu boyokana boyebisa so boyokani nini po kimeza na mboka bandeko bazana poto ba déclarer à chaque année bazo dépasser trop pour bandeko bazana Afrique ça vrai ou faux ça vrai oyebi bazo dépasser trop siko baza pe na Belgique pe ba mona pe bandeko na bango pe na Afrique bazala pe bien ce que autant ba changer biso premier ministre Sika tozui est-ce que tokozala bien pour ya lobi to niata masango lo la kayasa ndenga za muluba biso tout opesa ki chance mo na matata mponyo à trahir biso vers so trahi na nenga foti siko to chepe esprit et pas Sami Badi Banga to pesi ba chance belé a sa musala bien to pesi ba chance belé nzele za refunga mamboka etambula kitoko parce que na mboka balala nzala lokwana kisasati pardon liki. Pourquoi faire na yo pas tuer fi attaquera toujours honorable Zakaba Baba c'est rapona ni ouais vraiment faut répondre biso lelo s'il vous plaît ya ngona duya lo bako moni na vie d'abord na vie so moni mutu na vie mutu soki aokwa ko soigner nsoto na yete a soigner relation nene isa réponse okay voilà ce que Nicolas Bani pesa mapota vera mauvais simbate ni to koloba bon simba yo kango wapi yo ka banti mobele betaka papa na ngai yemba oyemba nini yemba ti so micro kena kingasani parce que bato ba confirmation ba na changu bato conférence ba na poto bayoka disque note na changu bayoka te na lukunga bayoka te funamo wamba lubumbashi katanga partout bayoka te alors esimbeli wapi alors esimba na ndaku te yomo vraiment na éviter quoi na éviter te dis esimba bongo te Verambo aza fait na message no ko lancer pour na aza fait na so akolanda ben émission naza opesa vie na biso Rambo mbote na poto tourna ba film belé pour moni Rambo za acteur a filmer un bon matin garçon mo comme R9 asa musala mo na biso mais hier dans internet à côté de maman Bilebel a koufi ndoranga yi avant bon maman Bilebel yeko la kokoma bien poso kokomi na nous texte ro komango bien te o komi bien te avec beaucoup de fautes mais bobi maman Bilebel congodialogue.com congodialogue.com. Un grand merci na ba cher internaute tout boza brancha kolanda émission kitoko émission au bolingara mingi partout dans le monde bolingara kolanda souvent trop pas maman Francine Ngembe site kitoko émission kitoko makamtu ya kitoko émission ni kombo to bien kombo faut faire bon continuer kolanda toujours biso boza la décité parce que bozo ba actualité na bino bolingara mingi actualité toujours ya bana kinde bozo sepelaka trop bana poto ba déclarer ba mission ba kosi biso trop ce que bolingi ni bo to linga actualité bana kinde actualité bana kinde lelo na Jérémy Yoka la voix de Kinshasa a panzela biso benani tekendenge za toujours Toto senga toujours na ba cher internet tout bolinga Rolanda Congo dialogue bo continuer ko abonner toujours na page na biso Congo dialogue boza discuter pena toza na besoin boza belé ba abonner pena donc bo continuer toujours ko abonner to bo sepela makasi pourquoi pas les news des stars congolais ba le bive les news toujours idéologie aussi la té émission de Gendekito makasi ba bazolanda toujours émission c'est grâce à les news des stars congolais pour na ba partage zo sala ba visibilité zo tshela biso zo ko valoriser toujours nyama kota na mama Francine Ngembe zo la kitoko makasi na pesi mbote na Pierrot Ngombo El Picasso
babi sponsor officiel ya émission oyo congodialogue.com. So vous en attendez la pêche bonjour, vous en a pourquoi la pêche bonsoir. Naza bongo na Jérémy Yoka, aza pembe na soko pusana to sola bena masolo tali ya banakin parce que vous allez le masola banakin. Bonjour Jérémy Yoka. Ouais, bonjour Nyamakor. Na sepeli makasi Congo Dialogue des Fouati. Et na sepeli ba relax yo nango, au sepso jemo boy. Ya système oyo ba saper ba nango maman j'ai oublié. Yango beti bango siko hydrogène Saint-Valentin rouge noir. Et ça libère makasi. Voilà. Donc Nyamakor et longasika maramosika, maman j'ai oublié. Voilà. Ouais, merci Jérémy Yoka. Jérémy Yoka, yoza la voix de Kinshasa. Babi bana poto bakomi na posa bayoka actualité pe masolo ya banakin. Ndesi lelo tuzaki to bomba solo to bomba ki to solo na yo. Soki to na kosengo soki to ko solo lango. Da lelo ko bomba ezate lelo. Nazai babe nganga la voix de Kinshasa, ça dit mungongo ba kinwa. Na sadi na sera après ya ko affronter masolo tout. Voilà. Ouais. To bana masolo tali bana poto makameleka ki na Belgique ya fali na ba combattant. Ce qui réaction les alaki na papa makamona eza mabeto malamu. Te biso bana kisasa d'abord et to ça na dévolé. Ya liboso to sepelité. Mais ami balé pe to sepeli. Na nenga indusa. Parce que fali mutavandi sa Joseph Kabila na pouvoir ti. Eza ni wera ni nani yo. Congolais vota. De wamba ya bandoso wana mikili bo pe kini pe bo voter. Boye kaka na cadre d'idéologie. Ça sert à rien, il y a quoi empêcher la musique na biso lelo yo. To lati complexe moko boye pour musicien congolais que ça danger, faut mettre na misia uti mboka moko boye parce que to comme une difficulté à véhiculer la musique na biso plus loin possible pour il y a des congolais qui vont empêcher les congolais ba ki nobeta musique. Au moment où les politiciens ba que sont ba costume à danger la mikili ba ki par bangote. Les politiciens ba za ba ya poto. Donc, dans les yango danger, mais dans la musique, mon dialogue, moi ça Congo dialogue est sur raison. To dialogue donc, les combattants, beaucoup de missions, bon solo là, to kuta biso tout solo là, to maman to botika ndule beta, to véhiculer culture ya mboka na biso, mboka o ezaka na culture te, valeur ya culture ya mboka yebani te, ezali mboka ya bato bakufa. Botika fala beta nule botika fera beta nule botika wera beta nule botika jiwa beta nule botika héritier watana ba beta nule botika bokili momba fabrigas po bike succès ya mado esala succès tengama et ya nango bientôt pe mabolé la date du président en tout cas sandule na bikili na pire respect na sens te po disque d'or ya fabrigas to refeta on pe na Bercy hein succès brigade à Sali Soto kenda ipe mo Olympia to LSC et ça likambuti donc votre tableau ba na biso to sangana to solo la dialogue est très important famille ba tout ba solo la pour ba mission thème to ba fandisa Kabila na pouvoir ba to ba fandisa Kabila na pouvoir ça ba to ba votaki ba to yo ba votaki so bino bo yagité voter voilà donc ça sert à rien. Ouais, grand merci mingi na José Moko Maison African Food na Racha Allemagne oki réponse ya Jérémy Yoka la voix de Kinshasa nyenga lobby na bandi bozaya ko sepela Jérémy Yoka yo za ndeko moko boyo za congolais za diaspora bimisaka maloba ya pamba te yebisa biso pe to yeba premier ministre Badi Banga bana poto baza ko s'étonner mingi premier ministre Badi Banga a eu pouvoir est-ce que to ko tambola ndenge to tambola na matata ponyo to ko marcher na etamboli ya sika d'abord force na courage ba ki matata pour la salle musa mabe ça les loroté na nenga mabete ça la rien mais vers biso Badi Banga biso to benge ya Sami ba kino déjà ba benge ya Sami premier ministre Android. Ah, obi chance bakino apesi ya Sami mwana limité donc faire abiso il est limité donc plaisir ça dit moni bakinois pour la première fois kinois pas eu pouvoir comme premier ministre et ça peut licapo a commencé par faire abiso Patrice Emery Lumumba au douce le premier ministre tout baleka à moins que mémoire n'a trompé nga ti na mata tamponio bango tout bamboka ti sikoyo kinois faire abiso Badi Banga ya Sami premier ministre Android a su pouvoir do batutu ba fungoli bitema to tchepere explique non masolo yango e simba et puis tozo ko ndima ke o simba social e ko funga maje e ko funga ma po e normal te mboka mo mbongo za rasute na kongo ba ministre ba ko tampia ko kapela ministre so mon cher mbongo ezate non je crois que ya Sami a fungolaje mututu a se retrouver peuple à la l'aise alia et puis et là on va faire comme Alex Ngisasa
ezalaka bongo te kala na époque ya Zaïre fufu banoza na fulu chaque tongo bano banocha fufu na fulu mais lelo na tango matata mpo fufu comme lix je crois que ya sami devoir la liboso ezake olongola biso dans l'esprit ya fufu ezaka lix na kisasa ya mibale travailler liali nous na idéologie jiri ti na suka po élection salama kitoko wana pena bala ki ba koloba wo. Ouais, merci, un grand merci na Chico de Holo. Un grand merci na Chico de Holo. Tu aussi cité pour la masola premier ministre. Premier ministre ce qu'a bandi boulot est-ce que honorable Zakar Baba se pas aux postes? Na bandi que honorable Zakar Baba se chiku mo le député sans frontières vient na ngai patron na ngai. Aza mutu oyo asali mingi na Congo. Asali mingi na Congo donc soka zui ministère aux ala bien. Et aux ala bien mais to sengite ke bochaye. To bochaye non. Mais na télé mo pesa ki déjà non ça comme ministre de la culture. Beta ki on a balinga la facile l'équipe de Gito Landi pe. Pour Chico de Holo ndire ka para tuninga marambo. Est-ce que Zakara comme ministre solo la culture? Non, ça veut dire que tu as la rubrique mo na linga la facile to bengo que demande le peuple. Parce que le peuple a kudia kunwa kumvote Azaka comme ministre. Pour ça le peuple yangona. Voilà, ils m'ont bakisa. Tala rubrique wana. Tala bikono ta linga facile na suka to la rubrique mo to cha. Que demande le peuple? Moi le peuple a kudia kunwa kumvote Azaka comme ministre. Pour que le mboka ait avancé. Parce que muto moni Denis Kambayi, vers biso Denis Kambayi chimbumbu moto ya yambo bakisera moto ya bato. Azali seul ministre ya culture, ya culture plutôt, ya sport, oya yena vitesse ya G. À côté parce qu'il y a mama bale. Son ministère de la culture en général. Voilà, il sport en général très bien. Il y a un équipe nationale à football vitesse avec Florent Ibenge. Au moins on peut bandera judo, peut likambu, bandera peut y a natation. Donc, c'est bon. Si on a domaine de la culture, ça dit que la culture, il y a une responsabilité par rapport à l'Okayebi. Isaac, le ministre de la culture, tala lelo s'appelle en valeur na gisasa mutareva s'appelle azate ba s'appelle ba voyou ba s'appelle ba fazer ba cheke Zak a valorisé bango. Mukolo ba kena ko défilé le 30 juin na Kindu. Kindu ningana. Donc pour la vision à bongo pour Zak, ça veut dire la culture en général. Non seulement la musique mais la culture en général. Donc je crois que si on PCP le Congo ça m'a bête hein. Pour ça pour l'intérêt mboka. Asala mingi na sepeli makasi po kala trotte bazo décorer vena biso bazo décorer awa na chancellerie 2 médailles civiques et aux ala deux fois au moni lelo ti to betaki boye oh na la musi vena nga caisse weston oyo double semelo oyo na la musi caisse pour fallait pas décorer vie lelo mais ba continuité to pour ça au mois demi pour annoncer batou jour ba décorer vie 2 médailles d'honneur, 2 médailles civiques, ça facilité. À ça la mingi na mboko yo. Donc il y a un moment ça sert à rien pour mutu bozo finga ye ozo loba. Est-ce que ba masala biso o ba sala deuxième ère communication. Ba parti mwamba ba batu ko ba komona ba hotel na mabete. Ba kenda ba longwa ba finga la sansete. Oh yebela ero ke ba kabwana. Donc boyebi ko te pa ba sans parti boyebi te mais bakabwana. Pourquoi bakaboni parce que idéologie ezala sans été. Idéologie ezala pas zakle. Voilà. Biso to continuera pembe na zakle. Yango to so ba benzula. Bato bakendaka ba montre sila ba pile. Montre sili pile. Mi konjoli kalate na ministère mususu mi konjoli ninga zawana. Autant dans le ministère de l'industrie et puis Kalate, encore dans le ministère de donc, et ça va grâce, il y a bateau avant de péper dans Zakari Barabaswe, baso lokota sikoyo, ba bénédiction, oh, ça péper dans Zakari Barabaswe. Voilà. Donc, je pense que, nous trouvons la Zakari, nous sommes allés pour le Congo, sauf pas si on ça bien. Excusez, pardon, Jérémy Oka, ceux qui va payer honorable Zakari Barabaswe, le ministère de la Culture et Art. Donc, culture, nous avons valorisé ma caisse. Na ebisio que au moni Zekla mon boss azali muto ayebi culture makasi na pesi exemple on a bémisé le logo mutako s'attendre na ngote omi qu'il déjà boningi songo déjà est-ce que vous savez que monde tshela baninga déjà bazo la honorable Zakara comme ministre de la culture est-ce que yebi excusez pardon Congo dialogue tinenge de se déplacer to awa
Chico de la faute ba transport to ya na linga la facilité Luka Jérémy yoka pour tout solo la masolo etali la ministère ya honorable Zakari Babaswe c'est que bino moko ba peuple ba bozo sengela yango to bino ba sali na ba bosengeli yango te na bandi eza accord moko politique ba konti ba solo la ba konti ba yebini ba sala soki ba rochaye to ba rochaye te wana eza ba konti vela so Sami premier ministre Android Sami Badibanga yende ayebindi azo sala formation ya gouvernement na ye mais je pense que tant ça qui demande le peuple a le baki koudia kounoa kouvoita bana batanga Isaac là comme ministre donc ça qui demande ya peuple je crois sur les salamé aux appels bien makasi via salamoto en tout cas ça fait la mingi na mboko yo et banda zakane ba oza tika journalisme et culture na mboko so kufa à commencer par la musique polémique fait là pour si il fallait sali penza si ça fallait penza mais les gens journalistes repoussé tu peux imaginer à l'époque tant que Zak les journalistes les marquis balongo tala loya lusko intercité zala nenga Zak matisa les marquis voilà donc chronique musicale est là lina mo makasi et puis et rola mukana plus tard mais après 50 ans pour moi Zak va un phénomène batabongo bayaka 50 ans 100 ans après donc je crois que ce Congo remercier Zakari Baba sur na oyo sala pour na mboka na ngai et aux appels qui tourne makasi. Ouais, merci Jérémy. Jérémy, quand tu as masolé tali banakini, ça bon ouais, masolé qui ça. Parce que banakini, tu as pour ça, va vivre bien, va aller bien. Parce que avec le premier ministre Badi Banga, social et la marche. Pour yo, on le barra pas mati. Répondre de bango no baïba. Pour bandeko bazana pour tu vas déclarer à chaque année. Bazo dépasser trop. Pour bandeko bazana Afrique, c'est vrai ou faux, c'est vrai. Oui, bazo dépasser trop. Si que baza peine a besoin de bamona pe bande na bango pe na Afrique baza la pe bien parce que autant ba changer premier ministre Sika tozui est-ce que tozala bien pour ya lobi to ni ata masango lo la kayasa denga za muluba est-ce que c'est solo to ko izala ka ba lobi o mone soki na nzela vient na ngai pati makusa bando benga nga to solola ti lo to solola te vient na pati makusa na ozela cela veut dire quoi ministre Android Sami Badibanga azali mutu oyo d'abord dans un premier temps, tant à bimi bakinoto ba sepeli. Et bis on peut se rendre chance à travailler bien parce que bisonyo so to pesa ki chance ma wi fili mudilu mer na biso sali mo mbo pera linga facile mutasimba mbo na biso tu mutasimba ngoy wana ma wi fili mudilu biso tu to pesa ki chance mo na matata mponyo à trahir biso vers so trahir na nga faute siko to chepe esprit et pas Sami Badibanga. Tu peux essayer ma chance belé à ça bien. Tu peux essayer ma chance belé nzele za refunga mamboka etambola kitoko parce que na mboka balala nzala lokana kisasa pardon liki. Pourquoi faire na yo pas tuer fi attaquera toujours honorable Zakari Baba sur rapport nani? Ouais, vraiment faut répondre de biso lelo s'il vous plaît. Voilà donc boni mutoyo akwa ko soigner nzoto na yete. Douche. Bon ba tuso ba un peu reculer kikoso. Eza nango simple kikoso soki kantina mayo koti kikoso osokoli mutu ako osokola te mutu ako pakola mafuta te mutu ako latela mai ya propre te conséquence boti ba makwanza sikoyo olingi asoigner relation mutu ako soigner nzoto na ye te relation ndo soigner makwanza nge boti pa ko stoki ndete songa te oboyo mona te na mona te isanga na ida na fungula ngabe le mémoire na sepela ba tuso apesa ngambo te po maboko nde ligoro to kutu bien ma kwanza ya kosakana te yango moni mikonjoli njolibilité to éviter kopesa bato mosusu mbote po bana mobali pena kosokola mwa mobali kosokola problème yango maboko na makwanza siko mutu maboko na ya makwanza mukolo un grand garçon alors makwanza na maboko asokolaka te donc asoigner relation te eza normal po azosoigner nzoto na ye te ebongo relation asoigner te. Ouais, et quand merci na elengezanga lipasa moi na Londres vena bambote belé agence na biso Britannique GM le service traiteur bientôt là na kin pe bozo zongo ba la poto ba déclarer po anika na poto bongo kini te na poto na kin pe ba fête ze belé ba mabale za zo senga pe fo kin pe masole banda bientôt les banda pourquoi pas na venanga media là ba le roi de Corée depuis 200 000 francs c'est pas rien au petit peu au tout yango Jérémy Oga album ezo bima ah na ville à Kinshasa tozo yoka album nini ebimi marqué au maras. Non, ça dit album ezobima. Mais je suis bien bimé dans la studio. Voilà. Album ezobima et zo continue comme parce que bientôt le roi de la forêt a obimé ça 7 jours de la semaine. Bientôt Mignon Abraham
abimisa pe eloko moko mikolo ya boye keba pe na décembre pa ko palola pe mokili bientôt pe album retirada ya retire otana bepe et roya pe na luyalu nango potanga so banda siko conférence de presse attaquer sikoyo promotion deux fois te na mbaka na Robinho awa pe to solama album ya Robinho na ebisaka ko sur album ya Robinho simbite na longwei lelo oyo sokola mata coin mutoloba azate biso tout tolata ba sandal ya tata leki aleki awa oyo e komanga eloka soni mais Robinho mundi ba pesa ngo valeur moko boy et il faut que lisusu ke bientôt brigade Sarbati pe azobwaka Fabrigas paso siko na mabolin la danse des orgueillers. Donc je crois que l'album est sur maison de Kitoko Makas. L'album a fait un album fleuri, album d'asa va pas tout tangote. Il y avait Rambo Kofi Olomide. Aldo ça fait un mon fleuri papa chéri j'aime bien. Kofi Olomide. Ah là c'est pas chéri pas rappeler na mon fleuri. Sur album nim. Il y avait biso Rambo zo bientôt là d'asa va pas tout comme dit tous zo Kofi Olomide. Ngana ebi ke album na ya suka. 13e apôtre PDG beta. 13e apôtre. Ngana ebi so ke 13e apôtre za nani. 13e apôtre ezalaki omoni Yesu a apôtre 12. Oya pesa ba mbote ya ebi bongo ba kombo na bango. Masono lo ba Gérard Golimali wanga mobala mwindo ebi. 13e apôtre. Ya ozala parce que Jésus il y a ba apôtre ne 12. O tamlo na bango o liera bango mena na bango. Mais jomo azara salite bo esuki e panzara asimba libanga. Alanda Yesu abamba Yesu libanga. 13e apôtre ye wana. Do yalinga ko taloko yene 13e apôtre. Mais Yesu tanga lokola ki molimo abeze pa ya jo wana parce que aka na libanga po ba Jésus. Jésus talié aokeli mawa. Abiki ndoki na yo eza ya salite. Azui milimo wana boki na bangulu. Yango ba misino bali angulu te. Tanga boki milimo na ngulu Jordan Gisco akoba lokola 13e apôtre. Po ko taraje. D'autant que Jordan ko 13e apôtre c'était yo landanga te. Oza mwana baluka na nganga ko landanga te. Zonga na famille na bino beta lisolo. Donc 13e apôtre akotaka na jete. C'est que voilà ce que Nicolas va dire. 13e apôtre vera mauvais simbate, ni to koloba. Bon simba yo kango wapi? Yo ka banti mobele betaka. Papa na ngai, yemba oyemba nini? Yemba ti. Ce soit micro kena kingasani parce que bato ba conférence ba na changu. Bato conférence ba na poto ba yoka disque note na changu ba yoka te, na lukunga ba yoka te, funamo wamba lubumbashi katanga partout ba yoka te. Alors esimbeli wapi? Alors esimba na ndaku te, yo mo vraiment na ebite quoi, na ebite te, dis esimba bongo te. Batutu bazobina sokola mata coin ya Robinho Mundibu. Verambo aza fait na message no ko lancer pour na aza fait na so akolanda ben émission. Naza opesa vera biso Rambo mbote na poto tourna ba film belé. Pour moni Rambo za acteur a filmé. Na pesi mbote a tourna ba film belé Rambo vera biso Rambo. Stallone autre va dit pour bien pesa vera Rambo mbote. Oh ngala bi vera Rambo. Pesa ko fait le vidéo mbote azolanda. Rambo aloba. Excusez Jérémy Yoka, na bi pesa ko fait le vidéo mbote azolanda. Aza fait na. Kofi Aina mobali kitoko alata kitoko vera so de la fora yemba. Kofi Aina mobali kitoko na pesi vera so Kofi Aina mbote pa ezali. Ouais, merci ça bongo Jérémy Yoka vraiment tout ça masolo kitoko mais la comme na suka na bandi ko chiter déjà Jérémy Yoka. Jérémy Yoka message nous ko lancer na ba cher internet tout bazolanda biso pe ba Hollande émission oyo bazoyoka o pe bazolanda o. Message na ngeza mingi na bino bande roso bo sala musala moko na biso mais na nzela internet. Moni bolim sala ta ba kombo. Neolo na juvenal. Toto sane kala mingi to mo to sola ga bien. Mais na teye. Na teye pe garçon mo R9. Moni mutu ngai to na biso na teye bino. En général bandego internet bo ngisa musala amateurisme leki makasi. Rôle na biso eza nini? Captiver, traiter et diffuser. Bozo captiver bo traiter raté. Bo traiter raté? Oh mutu ngaki oh faire asundoli mwana. Asundoli te bongo te. Loa RDF fato maman Biliabel. Maman Biliabel pena na Congo ka musicien moko to na ye pour ne pas dire moko mais moko ya ba musicien ya mbasi ya mboka na biso saka lo fundu pe lulendo ba congolais. Un bon matin garçon moko comme R9 asaka musala moko na biso mais ye na nzela internet a côté yo maman Biliabel akufi. Ndeko ngai. Avant bon maman Biliabel ye ko la ko koma bien. Pozo ko komina nous texte ro komango bien te. O komi bien te fait beaucoup de fautes mais bobi maman Biliabel. Bo sala effort
captiver, traiter, diffuser, c'est très important. Quand vous captivez, vous traitez sans diffuser, Bomi Moussala. Merci Nayopo, Oyara na source, au captiver, au traiter. Yango moni Congo dialogue. Ça va quoi, ça va. Mais maman ça tout, dans l'habité le bino tout beau ça mabe. Mais ebele siko ba koto na pas eza mususu bakana za musicien na wenge musique maison mère, azora chance wana te. Bakana baza ba comédien. Musu bakana za comédien mais so bazwa été. D'où le rôle il faut ça libosa caméra na compte sa visibilité. Aibo ko traiter information te. C'est très très dangereux. Tozo boma avenir, tozo boma histoire ya mboka. Parce que quand vous passez à la télé, pour nous repérer cette information, le Kouta, vous déformer l'histoire Yamboka Mobimba. Ce n'est pas bon. N'a pas Juvenal na R9 Mbote, n'a pas tout il y a internet Mbote, mais Moussala neto bongisa. Ouais, ils en avaient fait moi pas sur la en direct, comme on a fait les news des stars congolais. Attends, Mbote peut au salé bien. Naza les news des stars congolais. Bon déjà comme la Moutezana au Kitoko. Vous n'êtes pas bon avec sa relation mais Moutezana m'a quoi ça va beaucoup. Relation bongisa t'es pas sur la nzoto na yete. Tant Moutezana bongisa, a bongisa nzoto te. Nzoto comme le roi posongando. Relation a bongisa neni. Donc a bongisa relation déjà normal ta ndonga ikola na société. Biso ba musuto mona bera finga ça tobi oui, yes c'est normal fa finga. Autant on finga ta na maboko. Yango na concept na opesa ta ndonga keba na ba mbote musubo pesa ba. Pesi mutu mbote na tongo bana bazui mama kwanza. Ouais, pesa numéro na comptable obaza besoin ko benga basu. Na za convekite au kabula numéro na ngalo nguba. Na convekite me batutu lingala facile. Babota lingala facile numéro ba chaka raso bengi bozwa ngai. Na convekite panza numéro na ngalo nguba. Bandoki batamtea mabeba satara bazabolo bakota. Numéro na ngeza lipona mosi nanga na bana na masara ngai. Ba collègue na ngabolo ba Jerry Golimali wanga ba Gelor Mbembe Benda Boté ba Claude Mavinga ba Christian Lutonto bourgeois caméraman monstro ya bourgeois là ta propre oyo ka selo wa musicien pamba oyo ka selo voilà ba to ba Zakari Mwamba Petit Zacle voilà quoi ba Bernardi Kimpanga wana mère palais et soit et ça joue te pour mère ya palais il faut pe ba kumisa kai so mère pe kombo zo ba raté mabe Belardi Kimpanga wana mo sinanga ba surtout botomboka la bino mais to bongsaka ka mais moi ça palais comme on a Belardi Kimpanga ye mutu abokola ba Jérémy qu'est-ce ko tanga pena komata ya mwasi ya Gelor Mbembe te balelo Gelor Mbembe Benda Boté wana za kabia ça anonyme Gelor Mbembe aza héros comme mère attends comme mère te ya za héros dans l'ombre et boya petit sac t'as comme mère te ba ba za héros dans l'ombre bango baza ba héros dans l'ombre donc ba ba bongote mais na rotanga Moni moi si à Christian Lutonto mère à palais abotele petit bébé Moni to bébé Fibo mais maman ba héros dans l'ombre mais Claude Mavinga. Merci Jérémy que t'as bon ambiance qui toko la kacha lingala facile nous ala ranya manzoto toujours un serviteur na bino nyamakor na pesi rapidement mbote na Francine ngemi maman na ngai pourquoi pas na Pierrot El Picasso babi Pierrot Mbongo El Picasso babi une sponsor émission oyo vient na zo sepela trop comme on a vu que Masoleza déjà bien na ya ko sepela ebele Claude Wanga le banquier balobi à la part des petits actes vraiment bambote belé pourquoi pas na ve na ngai José Moko Maison African Food tete ndai maboko banque le banque bana bosa nyote ya Willy Mouchedi papa social babi code mboka toujours ya Willy Mouchedi le mettre sous émission na combattre ya Willy Mouchedi ah mais yo bosa na yo lisa bavarit moi rapidement ça va très important papa na Clément Sosongo maman Elisabeth Sosongo boara poto opesa na mbote na ndoi na Jérémy Sosongo malgré botama na poto na omonete tilelo moni na ke kotangola poker mbaki ah moni ba grand sœur na le roba Anaïs Yoka Joseph Yoka grand frère propre batu bola nana mokili mobimara pesi no mbote Adeline Kabena yo za na Gabon na pesi mbote kulutu na ngai Serge Luki le bourgeois papa na biso Edi Kilombo poto sima ya ndako évidemment na pesi mbote na batutu ba yebi ngai mais mingi na bana nga peti Samuel Yoka Gerdit Yoka Jomi Yoka Jograd Yoka et puis David Ekamba Yoka et enfin Jaël Yoka donc on a ba na ngai na ba nièce et neveu nanga voilà pesi mbote na pesi mbote na mokili mobimba ba ebolinga ngai to côté toujours aux arasima Zak le baba sur les mola tiko mwambila les députés sans frontières boss na ngai na sima na yeto so ba benzula ba welaka ba montre et sili ba pile
ve na biso takinga azo na msaki ve kesi na Weston ba parola mwamba donc tant nazo longwa boye nazo ngi nécropole nazo Weston ba ve kesi pa Weston na défi tangu nazo vide nazo Weston ba ve kesi nazo ngi sina nécropole ngana koti pale na fazer lobi nazo ngi ba kesi na fashion donc c'est ça quoi. Ouais, c'est Jérémy Yoka, excusez. Tu remets sur émission, mais est-ce que Jérémy Yoka micro a clôturé émission na bino, bana poto tout, bana monde entier, c'est pour la roulane, puis on a la facile. Est-ce que les lisango? Tu aussi lisango boy bana gisasa, on est qui ne zamboka ya paix. Biso ba kinoa to linga ambiance ntaba bok. To so dame, to ta la balle, to sepela to seka. Pas question de mbutu mutu na mboka, mais lo to sengi biso ba kinoa to sengi boye. Joseph Kabila na fait la société Tshisekedi bosanga na bino mbale bosola na nena bino. Sans mutami satu boyokana boye se so boyokani nini po kimeza na mboka congodialogue.com congodialogue.com